ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle bonjour Nabiso Namikini Mobimba Awa na chaîne Nabino Trubaka. C'est Jésus-Christ qui est le number one. C'est BC One Nandé Zalaka. Tu peux savoir une information. Il y a sûr. Et mesdames, messieurs, vous voyez que depuis le 15 février 1982 jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait exactement 37 ans depuis que l'UDPS a coexisté à Wanambo Kanabiso, la République démocratique du Congo, Kobanda, Papa Tshisekedi Babanda Kati, na le Otozui, Mwanambo Félix Tshisekedi Chilombo, Oyazali président élu na ba élection il y a le 30 décembre 2018 à Kinshasa. Na yango lelo ezali cérémonie ya ko commémorer 37 ans d'anniversaire, il y a eu deux pestes, il na base na 11e rue na limité. Et c'est quand puis manifestation, c'est-à-dire qu'on est sur le boulevard Le Monde, derrière déjà, il y a podium manifestation. Alors avant toute la cérémonie proprement dite, j'aimerais à ce que tous avoir quelques interviews na ba combattants au ba bundi pour nous bonjour Ndeko Yaka. Bonjour Mwanamboka. Bonjour. Bonne santé. Santé très bien. Ok, merci. Le 37 ans, il y a eu deux personnes qui ont habité. Pour Nayo, et l'obinini. Et l'obi est belé, l'obi makambe belé, l'obi ba souka ya passe nabiso, et l'obi makambe belé. Poto bundi, tonyo kwami bang, il dépêche 37 ans, mais ngai na lit, 27 ans, il y a lit. Ça fait 27 ans, yoza na kati, il y a eu deux personnes qui sont combattants. Et tant que combattant, parmi parlement debout nous sommes à Kinshasa, nous allons participants. Parlement debout il y a Victoire, parlement debout il y a Pongabi, il y a Bongolo, il y a Bandal, ACP na ville, et c'est Longyo yoso qui bataille yango baïbi que eux sont combattants. Cadre il y a parlementaire debout et belé na katia kin. Mais tout ça, na kimia to CP parce que l'élite c'est foutibiso. Makambo via bandaro le président Etienne Tshisekedi kimia na esika nini azali nanu babombi ekuna me to kumisa nzambe mingi parce que lito to bundi lito to risquer nango ba vie lelo yo efuti mbuma na yango et c'est mon episode wana to gagner lit nepso na kimia nyoso. D'accord, merci beaucoup. 37 ans nini to ko retenir par rapport il y a vivant il y a le fondateur Etienne Tshisekedi. Na ko retenir makambo belé po ya za baoba ya zebele ya apesi biso donc ba merveille belé. Alors bien biso makambo belé alors bien biso ke to reçoit pouvoir mundu ke robetate alors bien biso donc makambo belé donc ya za nzeta mbila donc aloba ki belé lelo yo to ko mona ma réalisation na yango na makambo to mona lelo to ndima kite lelo Félix mais to moni lelo histoire to fait batama bandi aloba makambo belé. Et belé bakomba suka pembe na komona bango anga kunzamba regarder ngaka suka pembe sana mutute mais nzambe masungi lelo 28 ans ngai na regarder idéologie à Moniere. Moniere toujours. Donc ngai batma ba 28 ans pona ngai ezali 28 ans nga ya lit na kati ya parti oyo. Et belé basali ba 30 ans basali banini mais ngai 28 ans ngai na lit na parti oyo. Et sengoza ke to gagner na maboko pembe toujours. Na bosani ka bagan na maboko pembe to gagner. Victoire ma victoire mérité au bateau belé bakoy ko loba na bango mais victoire ezali mérité à lit gaz to meli gaz ya modèle to bandi gaz à pembe to gaz à violet la fois passée to gaz à noir on prend avant ba élection to gaz à noir donc to mérité victoire na biso donc nzambe makumbama na litoyo to ko sela toujours to ko sela tsikoyo koya ya père ya liwa ya bembe ya père po to longo la mokuya o toza na ngona nzoto net biso boye toza na mokuya on comprend toi na bembe parce que un vrai combattant to gagner mais toza na dei un vrai combattant ti sikoyo ayebi ke toza na dei on comprend père akufa ki to kozela siko père korea to longo la mokuya o toza nango to laksana mokilike non symbole na biso yeyo makambo ezandengwana. D'accord, merci beaucoup. C'est monsieur Kabose Kabea na Bandal
bana bandal ba combattant nyonso ACP ba combattant nyonso ya Victoire ba combattant nyonso bandal boyebe longi oyo oya poto bana poto mbote na bino mingi liti yangoyo IDPS nde yangoyo makambu nde faci ata bo mati bo kiti makambu nde faci boko ya po bo sala musala na Congo eza mboka na bino makambu nde faci. D'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs, je crois que nous allons continuer. S'il vous plaît, de votre langue awa, nous allons toujours makalisi à combattant par rapport il y a 37 ans, il y a lutte au UDPS et Bali depuis 1982 jusqu'au jour d'aujourd'hui au Sala, le commémorer date anniversaire Wana. Alors bonjour Ndeko. Bonjour. Boni. Malam Mingi. Yo comment on a? Ngai naza maître avocat, maître Yves Kande Bachoko. Ok. Le 37 ans pour la lutte au UDPS depuis 1982. Nini toko retenir par rapport à combat nous autres toko milelo au bon mboka Félix Tshisekedi aza na likolo ya mboka. Alors je crois que pour nous retenir makambu, ngana makambu misatu. Il y a lutte au ebandi banda 82 jusqu'à ces jours. Il y a liboso, il faut être persévérant. Il faut être persévérant na kati ya bitumba oyo on s'engager. Yami balé ezali, il faut qu'on croire à la lutte. PMI 7 il faut qu'on soit résultat. Donc persévérer, croire à la lutte et avoir les résultats. Ce sont les trois choses. Oyo futi biso lelo na kati ya bitumba oyo IDPS a s'engager qui lelo nous sommes vraiment dans la joie. Ok, voilà. Donc on a que lutte oyo Etienne Abandaka na résultat lelo, ça va de pair. Oui, ça va. Et un résultat oyo Abandaki. Oui, certainement, parce que le but de tout parti politique c'est d'arriver au pouvoir, de conquérir le pouvoir. Mais c'était pas seulement la conquête du pouvoir, mais c'était pour enseigner le peuple congolais à comprendre pourquoi il faut lutter, pour faire quoi et pour gagner quoi. Lelo, Congolais, nous savons qu'avec l'UDPS, il y aura un état de droit. Avec l'UDPS, il y aura la démocratie. Avec l'UDPS, il y aura le respect de la personne humaine. Avec l'UDPS, il y aura la bonne justice. Je crois que ce sont des valeurs. C'est-à-dire l'UDPS a combattu et est en train de continuer. Il y a qu'à combattre afin de mettre ma vertu. Donc le tout peuple congolais a compris qu'avec l'UDPS, nous gagnerons des vertus. Voilà. Maintenant, étant jeune, il y a UDPS, Nini Bokolo par rapport à lutter contre le lot Tomoni, Mwanamboka Fachi, na pouvoir, le lot, il n'est pas acceptable que tout le monde car à l'Obakeno, ACP là, c'est vrai, mais du moins, il est aujourd'hui président de la République démocratique du Congo, c'est UDPS. Mais moi, nous allons par rapport, il y a tribalisme. Nini Bokolo a un message, il y a paix. Pour nous, en tant que jeunesse, il y a UDPS. Ok, en tant que jeunesse et UDPS, nous sommes dans la démocratie. Nous sauté bongi alingayo. Nous sauté bongi te aseplanayo. Mais ce qui est vrai, tant que moninga zui, attaque contre tu dois accepter le résultat afin que makambo kene liboso. Makambo est le tribalisme. Tribalisme est parmi les causes. Nous étant jeunes, nous devons comprendre que nous avons un avenir. Nous devons construire ce pays. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous combattons et nous défendons par rapport à l'idéologie, par rapport à la philosophie. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous les Congolais. L'intérêt commun, c'est le Congo. Nous devons travailler pour le Congo, pour le bien-être des Congolais. Alors le message de paix est que nos frères jeunes, vous devez abandonner le recours à la violence, le tribalisme, afin que tous les gens soient unis, tous les 500 ensemble, et puis tous à la même direction. Il y a un peu ceux qui sont en 4 c'est que l'avantage. Et puis, ils ont malamouté.
D'accord, merci beaucoup. Toujours tout le monde parlera, ne vous en faites pas. Bonjour. Bonjour Ndeko journaliste. Merci beaucoup Tomonio Awa Katikatina et Sika manifestation de cas 37 ans il y a UDPS Lelo depuis 1982. N'habitez ni ni toko retenir par rapport il y a lutte Oyo Sali Lelo 37 ans. Oui, ce qui total na 35 ans lutte UDPS Oyo ko retenir eza ebele. Ebele parce que tolingi sikoto mettre en pratique. L'UDPS bandi ko bunda likambu il y a liberté des peuples. Liberté des droits, état des droits, égalité entre les individus. Yango lelo yo IDPS et Bundi et komisiko na concrétisation ya mission na yango. Yango na 37 wana o epesi lelo ezape honneur ya mbala moko IDPS pona luka ko sepela pona à mettre en œuvre o nyon soto luka ki pona mission na abandé nango ko kende liboso banda na lit banda papa na biso tchati sekedi na ba baleka ki na présence avaye toujours ba compagnie ki biso na kati ya mission lelo UDPS il faut to luka o nyon soto to luka ki ezal égalité entre les individus na kati ya état congolais to mettre en pratique et ça caractère honneur ya UDPS a fêté 32 ans ya nini 32 ans ya mission moko boy mission o ezalit parce que ba parti o esamaki ebele même moment na UDPS ebele tozo mango eza suko exister mais UDPS eza continue ko exister pourquoi parce que vision eza liboso UDPS yango de vision peuple congolais azoluka azomona liboso yango to lingi keno ekende kokokisama 37 ans UDPS lelo et rachepe pouvoir na kati ya Congo total kelon lokola lelo UDPS tozi pouvoir oyo tobande ko luka pona ko changer structure ya mboka na biso ya biso siko ba membre IDPS oyo tozalaki ba militant ya démocratie na kati ya Congo to kene siko implication ya ba norme oyo nyonso tozalaki objectif na biso to kokisa yango ezato to kene na 37 ans ya Kombo 37 ans ya Maloba tolingi ezala 37 ans ya ba action démocratie égalité des individus état des droits vie sociale nyonso tout lelo UDPS to mettre en pratique total mission ni tozo kenango total na position ni toza nango lelo Congo jamais tozo titre moko important na kati ya institution internationale africaine na 37 ans il y a l'IDPS élite et bimisi présence de la République mbala moko président azu valeur vis-à-vis ya baningani ba président africain et ça déjà honneur pour na biso premièrement et puis pour na peuple congolais mobimba en général. D'accord, merci beaucoup Dr. Toli qui a été Toli qui a été nini UDPS lelo na lutte à 37 ans wana résultat aux lelo Fachi a eu pouvoir. Résultat ngo Fachi lelo a eu pouvoir yango na profiter pe ko bisa peuple congolais. Tolité pour na topé sa Fachi pouvoir ezande biso IDPS na ensemble des peuples congolais mobimba. To lukate to limiter boso. Monsieur Sakarate que non osi pouvoir au qui fallait au CP na zu pouvoir. Ezala na yo peuple congolais. Il faut accompagner présent na yo Fachi na kati ya réussite ya mission na ye. Corruption partout to bande ko combattre ngo to lutter pour na partout corruption ezala sous-souté. Même insolence tous revivre partout et on a parlé de la démocratie limite la démocratie peut ezali par rapport à l'institution il y a l'état oyebi ke naza na démocratie peut ezana ba structure o mboka etio ko kotambola nango ezate ke lokola ngai le naza membre IDPS na sali 32 ans ya elite et 37 ans ya elite ke nga membre IDPS yo bana IDPS quand tu as fait combien de temps de jeune à IDPS ce qui n'a calculé bien na bandi elite IDPS depuis 1900 90 heures na comprendre la vie politique. Ah bon? Na lutte na ngai lelo soki na kakilo na zobeta ba 27 à 29 ans de lutte peut-être. 27 ans. Merci papa pour nous aider ngai. Yango lelo naza honneur yango. Total miracle salami. Ouais, na lutte no 27 ans lelo oza satisfait quand même. Naza satisfait pas en totalité. Naza satisfait pour nazu réussite, il y a victoire nangai, mais la cause la satisfait ce qui n'a concrétisé oh union sur tes missions et à partir nangai. D'accord, merci beaucoup mesdames et messieurs, tozo continuer toza toujours awa na boulevard Lumumba et Skapi, toza ko assister na commémoration il y a 37 ans d'anniversaire depuis la création de UDPS na 1982 awa la Kinshasa. Alors on a un go tozo continuer. Il y a bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonne santé. Ouais, très bien, et vous? Vous
Vous êtes membre de l'UDPS? Oui, je suis membre de l'UDPS et encore tshisekidiste. Ok. Vous avez combien de temps déjà à l'UDPS? Depuis 2004, donc 14 ans. 2014 ans. Ouais. Alors, vous êtes satisfait? Le long d'un résultat depuis 37 ans, ça va? Bon, pas nécessairement, parce qu'on était dans l'opposition. Maintenant, c'est le temps pour nous de travailler. Donc je pense que lorsque nous allons concrétiser tout ce que l'UDPS aspire pour donner à cette population, là, à ce moment-là, nous serons satisfaits. Donc c'est juste le début du travail. Qu'est-ce que vous attendez? Ce que j'attends du président Fachi, c'est d'abord l'hygiène mentale. Non, parlons d'abord de 37 ans. Alors, de 37 ans, oui, c'est un bon moment pour nous de fêter avec l'UDPS. Parce que moi, je n'ai pas 37 ans, j'ai 27 ans. Mais je pense que l'UDPS a commencé sa lutte depuis 1982. Donc ce que nous pouvons attendre de l'UDPS, que nous puissions concrétiser tout ce que le président Etienne Tshisekedi nous a enseigné. Donc c'est ce qui est nécessaire pour nous. Parce que si nous négligeons la lutte, si nous négligeons la constance du feu Etienne Tshisekedi, c'est là nous serons vraiment ridicules dans notre population pour ces choses. Donc c'est ce que j'attends vraiment de l'UDPS pour ces 37 ans de l'anniversaire. D'accord, merci, merci beaucoup Toza pour continuer. Na intervention, il y a des candidats, et pardon, il y a des militants, il y a UDPS Awa. Merci beaucoup. Je crois Ndeko Yaka. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste, bien. Yo sali combien de temps UDPS pour nous soutenir UDPS? Bon, bandanga na komi ko soutenir UDPS na kolobaki na bonza na kaba jeunesse na ngai mobimba, vie na ngai mobimba na kati ya UDPS depuis 2007 tant on a koli na comprendre politique parce que na bandaki ko landa papa na ngai na za mwana muke na parle pas azali membre UDPS. Papa na ngai azama il est vivant UDPS, oui il est vivant. Azapia oui azali awa. Ça va tout le monde. OK, yangonde depuis 2007 si le londe na za na kati ya lutte à UDPS. Là on est pour ça qui au soutenir UDPS le. Bon ngai UDPS na soutenira qui écoloté na soutenira qui mutute mais na soutenira qui idéologie. Oyo balingaki batalisa biso oyo yango nde lelo toza na kati ya koluka to appliquer yango nde ngai na tondi na esengo awa eza teke pona 37 ans de lutte kaka te yango moko naza ko esengo makasi ya 37 ans de lutte avec idéologie en application parce que nayebi ke na pouvoir oyo toza nango ya UDPS tokokotisa oyo nyonso ezangaki na Congo lokola démocratie tozokotisa yango lokola état de droit tozokotisa yango c'est-à-dire justice ya malamu na gestion ya malamu ekoya. On déroge 37 ans de lutte, les résultats les alliés par rapport à la lutte, le président Etienne Tshisekedi. Oui, je suis d'accord. Nazanango d'accord. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Je suis toujours intervention à Souka et à Papa Langa. Bonjour. Bonjour. Boni. En tout cas, nous sommes bien. Et là, on a loba, on a répété au bandeko balobi. On sommes bandeko balobi, et ça très bien. Mais et là, on a loba. Président a promis qu'il biso Moussala. Vous allez avoir beaucoup plus pour commémorer 37 ans. Il y a UDPS depuis qu'il a été créé en 1982. Ok, nous devons retenir dans vivant ya Papa Etienne. Oh ya banda ki Moussala. En tout cas, Papa Etienne a koti biso makambo ebele. Na liti na ye ezalaki ya liboso to bande ko bundela. Parce que biso to banda ko salate. Les seules personnes, les seuls politiciens oyo alita pona biso to zo musala eza Papa Tshisekedi. Netinga na beti 27 ans na UDPS. Alors balanda ngai à cause ya ba marche tala na zoka. Na zoka awa à cause ya ba marche na série ya Mobutu na 1992. D'accord, ouais. Civil. Donc oyo Papa Tshisekedi asala na monate pas politicien moko na Congo. Les seuls ezaki kaka Tshisekedi wa Mulumba yende mutasala kiango pote awe la démocratie na mboka na biso awe la état de droit na mboka na biso pe biso toyeba kozwa musala o tozo zela lelo. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je crois bien aux intervention Bandeko. Merci. Nous rapidement, c'est le président. Hein? C'est le président. Ogoya, le président.
Voilà, non, tant que nous allons au président, Yaka, s'il vous plaît, pour continuer. Bonjour, le président. Bonjour. Bonne santé. Santé Zali Malam. Voilà, depuis 1982, le lot 2019, ça fait exactement 37 ans depuis UDPS, c'est créé. Nous devons retenir par rapport il y a Mwalambo Kachin Tshisekedi de son vivant. Bon, et là, on doit retenir d'abord pour le combat à UDPS, il y a sens, il y a sacrifice, il y a altruisme, il y a constance, et caractérisé qui Kondo et Etienne Tshisekedi. Ainsi que lelo que na lutte non violente mutu akoripe kokoma na bokonzi ndenge to ganaka élection en 2011 o ba yibara biso yango mais to lembaki te to continuer ki na bitumba oyo ya non violence pe memi biso lelo na pouvoir donc message au européen sa jeunesse eza ba désespéré te message au européen sa bandeko lelo baza na opposition eza que pas désespéré parce que UDPS a ndima qui souffrance pendant 37 ans. Ça veut dire que le lot de ce monde a lutté au Fatia comme on ça résultat il y a Oyo Kondo à Bundeli. Donc et ça résultat il y a sacrifice Oyo ndeko Etienne Tshisekedi Abundaki pe ba fait fondateur nyonso pe ba fondateur vivant au bazana podium wana biso toyeka ko parachever œuvre na bango. Donc pour na biso ça et sengomi. On a lancé un message particulier dans la jeunesse, tout aux gens de la question de la diaspora pour il y a mort la biso et en plus programme comment on dit perspective d'avenir est pour la partie. Message au européen sa jeunesse congolaise na bande de la diaspora ensemble baya totonga mboka oyo bato banyokwa mingi na lutte oyo ba arrestation eza ba jeune ba koufi eza ba jeune to komi na tango tozi pouvoir il faut ba jeune pe ba ya ensemble totonga mboka oyo bandeko baza na Kinshasa o baza na intérieur pe ba diaspora nyonso ensemble biso na bango to tia na maboko pour réellement to mema le progrès social peut installer véritable démocratie awa na kati ya mboka na biso. Merci beaucoup. Biso nde to pesi bino merci. OK, merci. On va continuer juste, mesdames et messieurs. On a toujours 37 ans, il y a anniversaire, il y a UDPS. Mais on a sur honorable David. Bonjour, papa. Bonjour. Bonne santé. Kimia. Voilà, ça fait exactement 37 ans, 1982, 2019, 37 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la lutte UDPS est menée pendant 37 ans? La patience, la fruit à patience, c'est toujours elengi. Le lot qu'on fêtait 37e anniversaire na kati ya Esengo. Esengo triplement, il y a Liboso parce que tu dois rendre hommage. Nous avons la maître na biso. Etienne Tshisekedi wa Mulumba et si cas dali fois en Esengo. Yami balé to achevé bitumba oya tikela gibiso. Tomemi ngoti na suka et Sengoami Satoneza que lelo IDPS 37 ans après Azana président de la République. 37 ans après le résultat est aux yeux. Azana président de la République. Donc si koyo tozo sa télé yakotia en exécution ba nyoso toyekola ki pembeni ya Etienne Tshisekedi. Pour un résumé dans le lenge moko zala koloba le peuple d'abord. Aux un résumé dans le lenge président Fatia Zolo va vaincre la pauvreté. Et Zaka Keloko Moko. Si koyo to 8 terrain, ya ko sale la biloko wana. Souci na biso premier zali, bien sengo le peuple congolais. D'accord, voilà, 37 ans après, nous devons retenir na vivant il y a Etienne Tshisekedi. Maman ba quelques points faut qu'on relever par rapport il y a na beaucoup c'est pour la eloko yo ezo caractériser bitumba ya président Tshisekedi. Bolingo ya Congo, bolingo ya ba Congolais. Yango nde sala qui a se privé de tout pour na bolingo ya Congo na bolingo ya Congolais. Soko tali na kati ya bolingo, état des droits ezali, justice ezali, koboya nzala ezali, bopito ya malamu pour na baninga ezali, pakela sa malamu donc nyoso to evani na kati wana.
donc aza mutu moko démarche na ezala kaka bolingo ya Congo na bolingo ba congolais. Alors le lot pour accéder à la magistrature suprême il y a moko na biso RDC na habité mais moi et permettez-moi de faire une parenthèse il y a moi quelques ma besoin de l'autre côté na habité yo en tant que moko il y a cadre il y a UDPS ni no ko pour que l'OIP à venir parce que Fachi azali présent non seulement UDPS le lot mais azali il y a ba congolais nyonso au moni na lola nzambo asala mokili diabula azalaki pe na lola mais pekisaki azala nzambe te c'est-à-dire aza nzambe abikela munyoso ndenge lelo Fachi azali président na ya ba diabulu na ya ba centre donc ya za tata bana nyonso ba congolais tout makambo nyonso to ana eza makambo pamba makambo mike c'est le président de la République chef de l'État commandant suprême il y a forces armées magistrat suprême il y a État point barre. Le projet d'avenir il y a eu de presse de l'autre 37 ans et années vaincre la pauvreté biso bitumbo to nango siko eza yango wana tolonga déjà so comprendre te tolongi déjà nazo ebisa yo biso nyoso tu na mateya nyoso tu président apesa biso soko tale tambo il y a Félix Tshisekedi président de la République ozo mona que azako communiquer azako transmettre bolingo ya Congo na bolingo ba congolais tala liboso ba soda bolingo ne memaki liboso ba soda tala pa ba diaspora bolingo nde zalaki kana kati ya maloba na ye donc bolingo échouera te bolingo échouera te donc to vaincre pauvreté to tia congolais na place na ye congolais ko retrouver valeur na dignité na ye voilà poto kabona yo honorable message d'une particulière ko yebisa na bandeko nyonso o bazon d'habitude surtout diaspora bazon d'habitude sikoyo parce que mon mboka Félix Tshisekedi aza déjà na tête ya mboka bandeko bakima kipo ba exilé politique comme rebelle belé bazon d'habiso awa message nyoko relancer pour na ba congolais nyonso d'ici et d'ailleurs message particulier ya koyebisa non seulement diaspora mais biso nyonso tout ba congolais un yango mutu na mutu a réfléchir nini akoki kosala pona Congo mais non pas au Congo ko kosala pona ye donc mutu na mutu a mema libanga poto tonga Congo. Merci beaucoup. OK. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.